Sakaye. Faut balisa poto fait bapota, mopanzi na fait bapota na c'est. Pour votre cacta moula, il faut que balisa Sakaye. C'est pas bien. Et ça est pour la raffer. Et pour la raffer. C'est bien te. Faut balisa ni malini. Na sokola kekana. Te bapota wana noteni. L'autre na so dans la bétadine. Là ça maman là tout ça interview pour la journée. Il faut que balisa sinon pour ça. Ata awa ezali ko balfende boye pe loboko moko Bante mabeti eyokiza eloko peza nini en tout cas, on a regretté ma casse. Papa Gima ou Yazana Bomo Yeyo, Nasi Yomoko Soko Tani, Ozomona Miss Papa Gima ou Yeza Polele. Papa Gima ou Yeyo, Azande malade. Azaya kufate Yeyo, Papa Ningsa du Bongo, Mabona Koza, na malade. Zéro répéter comment on a la fin de manière comment. Lala, bon, c'est micro. C'est bon, c'est bon. Et ça, on l'a dit long qui continue. Papa Gima ou Yakufite, Papa Gima ou Yeyo, Azana Bomo, Yeyo, Azotala, Azande malade. Aza malade, ya Wutinde na coma. Il y a Nicolo Ebele 2 mois na 2 semaines. Azo télématé, ils ont senga fo bakine pour atelema. Akufite yo muto zo publier liwa baninga. Yo zanzambe te. Muto azalaka na liloba na bo ya suka na bo ya muto ezalaka nzambe. Yo mutu nano tuli nzambe te nano nzamba lobite yo komocha déjà point. Nzamba ko s'en charger na yo. Et loko na sengi yo Mosena nzambe basakana te même Gima yo asala théâtre maza mosena nzambe oyo nzamba yebi o ba pe bele pe ba yebi akufite azana bomoyi Tozo mokoni lelo tozo mokoni lelo tozo mokoni mardi le 15 lelo tozo mardi le 13 bandela lelo tozo mardi le 13 pasteur Gima yo azana bomoyi akufite. Parce que c'était un message à soutien. Papa Gima yo azana bomo ya kufite. Sozo senga ba soutien ya bino. Soutien mutu nyonso tu oyo alingi Papa Gima. Même ba se na nzambe. Pasteur Gima waza mo se na nzambe. Eza ya théâtre te. Aza mo se na nzambe. Oyo akosepela soutenir ye nzambe akopambola ye. Bande ko nyonso ya théâtre ezaka te ya groupe mbingo gauche. Artiste nyonso en général, il y a groupe nyonso yebi koza artiste. Au soutenir Papa Ebso Gima. So on va jouer un numéro. Numéro na biso eza 0 plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro ya yemoko pasteur Gima. Plus 243 90 32 534. Numéro pasteur Gima. Plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro pasteur Gima. Résidence na bino jona. Tozana Debono Macrevet 16e rue. Bandeko nyonso ozana ndako. Ozana ndako ezangi bato kofanda pasteur Gima yo azana ndako te. Awa esi babilisa biso tozongi awa na bolingo yake toluka esika tokende fo bato ba remplacer biso yo muto zana ndako sunga Gima yo azo esika ta ya abalukela kata na pongi tozana esika te tozali banda garantie c'est sila kala ndako fale mutu mususu a remplacer nazomona te mutu nini akondima l'état au pasteur Gima wazali afandisa na ndako na ye mutu nini so bo soutenir ye te alala libanda na état oyo bosunga biso na bondeli bino na bongo nzambe. Merci. Message fort on dit. Maman, bah émission
oyoki ndenge mama basafutelaka na nde toleli ye na miniti oyo papa Gimaro azalaki na 4 mois na koma abimi 40 eza lisusu te nde bavandi aza kaka bolingo bapesi bango mpo bazomona ke mutu deja futi mbongo na ndako oyo fa kota tozozela lisusu bato lisusu Gimaro babwaka ye libanda esala soni oza na ndako yo mutu opanzaka mbongo babengaka yo le boss de boss ezala babengaka yo Abeda Chou ezala babengaka yo boss le Eric Mandala Bamaria Mandala baya Willy Mandala boye de biso papa Gimaro aza na sika ya kokende te aza na pesa kolala te pasteur Walesa Mukaya asali musala na ye Zamba Mukaya asali musala na ye tout le pasteur Moïse Mbiye papa na biso Léopold Mutombo ba pasteur Bozembele ba pasteur Marcelo to edende ko na biso muninga na biso oyo pasteur Mukuna boye de muninga na bino aza collègue na bino na musala pasteur Soni Kafuta ezala ba pasteur Sembe ba pasteur Bozebele ba pasteur Dodo Kamba boye de ndeko aza na place ko kende aza na place ko lala ta bimi koma na itawo soki ba bimisi bango ba bimisi bango ba bwaki libanda to ko sala nini Soni papa mama Denise Nyankero ya siko zali mama boede mama Olive sali deja ya mingi toyoki mama kolemba te zaka kabana na yo kolemba te mama Denise mama Olive bolemba bisote toza bana mama mokota ko ndima mwana sumbele na liboko akata liboko abwaka azata ko sokola kaka liboko toza bana na bino boede biso papa Gimaro zesika ya kocha mutu kaka ndenga azada ya komi boye na place ko aider pen santé bo aider pen na esprit moral à moi si ceux qui ba bengandi bango balala na balabala na itao merci to aider zamba pambo la vie c'est passé Freddy si non on a béni na bossa Kilongola alimeti misi. Il faut aussi maman Mathieu on dit on a ouais les pizzeria. Ya wana on a mis un peu de tesco. C'est ba côté ça accentuer Nicolas Saga. Donc il y a un beaucoup de c'est ba côté. Bonjour maman. Oui maman to yokaki sango il y a artiste comédien moko o a émergé à na kati ya ville province à Kinshasa monsieur Guy Mario oyo aza ko évoluer na kati ya groupe théâtral Muyombe Gauche mais moi état de santé na ezaki vraiment bien té mais du coup tout le monde qui na réseaux sociaux tout le monde ba ndeko nyonso ba pesi sango que papa Guy Mario a kufi problème ezani au juste. Merci papa. Papa Gimaro a profité à ça en bon moment. On a pris information, on a pris information, il y a l'hôpital, il y a ma canissina. Papa Gimaro a ça malade. A ça malade, tout ça qui est l'hôpital, il y a ça mission. Et à ça là. Papa Gimaro a profité. Papa Gimaro a joué le bal. A ça malade. Ok. Parce que la situation est comme parce que les téléspectateurs et les fans ont vraiment la curiosité parce que ça est vraiment. Il y a un moment où ils ont fait l'effort de quitter des informations pour rediffuser. Papa Gimaro, la situation est un problème. Denga lali na mbeto. Il un problème d'abord il y a kiné. Malade a bien marqué 4 mois. Ils ont tout mis ça. Et maintenant ça la terre plus pédale avec un coma et bien attend 2 mois dans la malade quand on dans la liwana ne va publier la liwana la qui a profité. Tout c'est kiné. Pas kiné. Après va kiné du force papa qui va en entendre là. Condition za na ndako azosala te azaka ya kolala mingi vraiment ya kolobeza te bolingo oyo bato nyonso bazalaka nango bakomanifeste yango ntango moto aza eti ya profite bakomanifeste bolingo ya kosoutenir ye
il y a pas kiné, la colère pour se rétablir. Ok, merci beaucoup, maman. J'ai fait ce qu'on a fait. Voilà. Hein? C'est quoi la ligne à Moussa Moukende na teli kolombo ba ngba lobi na sete malili wana kwa misise de la bina sete azo kangate. On a voté quand on a prié, nous avons prié. On a dit sans Jésus-Christ. Solo bakoyeba yo ndenge